puis la kibine makambo c'est les molopa ola nanga les pétroliers Chiquito yo pega na mushino échappe tout ça là yo sera mambalelo non lelo yebiga nezala kaka tona biso dimanche na utei travail puis na yebo si même que le bible est na conscience mais merci mère au sal biso quand même va tapongo respect invitation na biso boni santé boni mouvement ouais santé kitoko mouvement parler na biso kitoko bino mo boyebi déjà que disque jour album o ma bat ba comprendre niveau dimension Jésus de Nias ameni biso sous mosala na ba mélodie banzela insika o Jésus de Nias ameni bato donc bato ba comprendre on a nami orengekion parce que mon public et bande ko album o depuis kala donc on comprend les qualités Jésus de Nias on fait sa date et puis ba fiche déjà tu vois qui dans internet Jésus de Nias ça voit qui dans quelqu'un affiche na internet déjà bon ça ça suffit voilà tout ça derrière on sait là kala mingi mais Chiquito Erolongo zongi maman Chiquito sali accident au début que bangi ça ba to pe mukili lo ben trop Chiquito est selecté la balingi ba qui sait par rapport à l'album et puis boy qui sous kakanga confrère na parce qu'on a boulé là ba to mabete donc on a dit qu'il y a accident ou ça marqué ça mbebe ko ila biso nzamba mais si ko ça va pour une bonne santé na mucho eza kitoko dans le travail déjà dans qui ba son kitoko Jésus de Nias ça doit dire charge voilà et puis ba costa mulenda pe batika ingate ba papi kibanda batika ingate ba papi chou ba petit Jésus l'idée chombo batika ingate ba Benoît c'est quoi jour la social batika ingate ba Kevin Makambo ayebi makambo na solo là voilà le cas on peut ba mambo to solo là nga Chiquito nga penza dans so yezanga na munoko pona l'excellence na ka Chiquito yemba parce que nga na olinga penza ponga banze mosko na linga ya Jésus ezebele donc oyeba tena pona nini na ye alors déjà na pesa bato elengi o ezoya déjà parce que o ezoya nde aussi ça o ezoya aussi ça donc bana tozonga nano penza na banet ba opona yo monet ba trésor condol net ba nzembo ya nzembo ezebele bashida ibula net ba nzembo ezebele ba Kama Sutra Jésus de Nias ba bijou ezebele ba biloko ezebele ba zazu ayo ce que c'est la biso choix après nga pena zotan ya pona to ba titre moi mobulu na je sais pourquoi changer ezaleli na yo onuringa l'espoir simon comme okende na yo mabe ozosala ngai ezala ebele baete continue bongo wana ozoluka liwa ntango nga na mipesiko amesprit ya wengi amour na ngai ekomi joignable sayo na zambi nokili lokola motali bomai teme na yo nasi nazwaki baki nyonso ya bolingo nga na respectaki loze komi oloba lisusu ozalaka incurable paso oyo elelisi ngai koleka kutu bebe baswi ya lelinge zonga noki baninga bazoflate nga nazolala komela te juste un peu d'amour mpona vivre ya mpe banzele ezebele na bike si bato basepeli surtout na poto na yebi ke Gisèle Zinda te concurrence na poto na yebi ke na Paris badiezola bazotala et puis bapapi shunge bajunior itoma le pétrolier ser na nga lili moseka na kati ya London azotala donc bayebi bakristian bomolo mofinuku ya poto po lobi eyindaki mabe lobi bato bakozwa image baomonte déjà image boyele mais Chiquito siko na yebi ke album oyo bando préparé yango bosi banzembo bosangisi na Jésus de Nias nde asungi kutu mwana na ye parce que mwana azalaki na badifficulté ebele alobi ke mwana ngo kosouffrir boye te etaki nga nazali papa na ye mwa badifficulté wana mais franchement oyebi ke mpe ya Chiquito na Nicodème bino nde mpenza ko fere mwana te nde bokende na biso tebikari mtaga nde mais comment Chiquito comment on a gauche na droite Jésus de Nias azara moko moto ale padre ni kaboroni impérateur nzambe ya baye social papa social azalaka kaka moko bato bakokomprendre nango ntango biso ezobi kasi ye papa moko wana ere aboti bana komona Chiquito komona Nicodème Jésus po toza bana na ye eza bana formateur mokili yebi asala Chiquito lelo bato bayebi Chiquito azalaki na miziki ye asa Chiquito aziki apesi ye mbote mpe azala place azasko mabiala nayebi te bazosepela kwa toyembanga biso ok voilà bon pour les sous-titres mosusu en tout cas et ça plaisir on a papi kaba grand curicu grand messier nanyango nanyo ya ibi bolingo shida ibula otiki bolingo simo pumbwe chacun se tongi
tongisa lepwaki bamaki esala explosion na zoba nani anga nani oya ibi bolingo shida ibula otiki bolingo simo pumbwe chagrin se tongisa lepwaki bamaki esala explosion na zoba na banzaki libomezwaka moto kaka soki abebisi bikila na kiole po balobi ngai te nakoti fulue azalaka siele akangaka baetomperi ata uraga ekoki te kodevonse se masamuroyo les emonaka klirino sasa bobebe nazomona tesika nakweisi amour avinde kupila memiso soki ezali botina nazopere nazobange bwakanga nebala susio bebi kwanzoko misi ngai namu lelo bwakino ngai sans parachute soki nakokita nose ato na lava vocam to mpe na libula kosingako na zada nyele te moto makasi soki azobunda azalaka nsima bakao na ye oboyinga na bolingo nani yango assurance na yo tabalelaka bembwau na bolingo balelaka ndenge nini ye banaliyaka namunakani ye evine makambo abrame mbaye juniorito maye voilà merci Chikito non linga bokotilanga mpe héritier scram nzembo héritier scram oyo ya bon masuka oyo nalinga yango mpe mingi mwa tolinganaki na ye na bolingo asi te wana ya liboso paka juma tozali tokokabola mpe lika linga papanza ok yesa paka juma non il y a pas de problème quand même mokonzi nalinga pesa no bato identité bacomprendre ke oyo jeni répondeur atela te atela te vote sina Jessica Gilana Bebeshiki bebeshiki yakanda kozongisa bolingo na ngai motema na ngai mesalaki mingi na bolingo na yo ole voilà merci beaucoup tu vas comprendre déjà mais tout yoka héritier scram pakajuma 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 pakajume nani yango aboseli nyama ya pakajuma nani yango aboseli ngiriti na pakajuma boseli nyama pakajuma 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 pakajume nani yango aboseli nyama ya pakajuma nani yango aboseli ngiriti na pakajuma nani yango aboseli nyama pakajuma voilà merci beaucoup en tout cas nabi ke esalinga mon plaisir parce que nalinga ngo mingi mais Chikito vraiment nga nalingaki mwana ni azala na yebite eza nango ba bosepela parce que tant boyo va plan ezobima mais dimanche wana ouais dimanche wana pena nakoya pena bien guitare voilà parce que comprendre pour ma boyemba son guitare boyepe o ba combattre mchi o maya bina kunga pena loyi ba comprendre ki place to beta voilà pesa biso programme siko obetela biso loko wana sika oyo ya sika ya mikolo na obete bomba na suko pesi biso programme obete comme ça dimanche on a tout récupérer mambo donc c'est ça Jésus le nia sapesi une opportunité ayembi na nzembo ya Nicolas nayokaki entourage na yo ezopekisa yo kolinga ngai héritier mbwama mwana ya mbwama amouranga na yo babengi mes alliances balobi je n'arriverai jamais à te rendre heureuse héritier nayokaki entourage na yo ezopekisa yo kolinga ngai héritier mbwama mwana ya mbwama amouranga na yo babengi mes alliances balobi je n'arriverai jamais à te rendre heureuse héritier tango butu eyinaka ngai nakomelaka yo donc kala te bana kiri bino mo boyebi bokosepela babiloko esi ebele oyo bokocomprendre amunu ekedo muzamba ya
nabiki benye shika salini usoboli mwebo tamata na defo ebi mi batekina Voilà, merci beaucoup pour comprendre que vraiment tous en direct. Dans la champion, il y a mon amba, il y a mon moni plan et les sous. Il y a pour récupérer plan donc dans la champion. Je crois bonjour, n'habitez non plus ça m'a le banon bandana tonton. Bonjour et puis bon dimanche. Bonjour Karine Judo Club Bushido. Ouais. Judo Club Bushido dans 4 matiki. Donc papa puisse m'habiller. Bah non, il y a mon amba bisori. Toujours l'intanzango ya mo. Bana bango yo ba ko pesa bango parole baloba. Voilà. Voilà, bonjour Tantine. Bonjour. Voilà, comme on a dit, le bon moment casse pour à ce que le monde entier des bottes là. Comment on a la fidélie, moi boucle télé, tu vois quand on est à quel. Voilà, le bel ming ici qu'au coupon, il y a un monio déjà, oh médaille. Oh médaille. Le judo.